voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Et puis ça traduit sur l'information. La voix du peuple, oh la voix c'est bien, oh. Et puis ça traduit sur l'information. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien. Partout dans le monde entier, va se payer. La voix du peuple, toujours longue pas image kitoko. La voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du nostalgie, bon voilà news de l'obité. Tant on sur la news Yessica. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Et bien ça traduit sur l'information. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien. Partout dans le monde entier va se payer. La voix du peuple, toujours longue pas image kitoko. La voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Moto azalaki na ndako libala wana ezalaki leki na moto abalaki ezalaki leki na ye ntango leki na abebani na mobali na ye akangi bisaka zongi yo yaya ozalaki présente elo nini ezalaki okokaki ata kuluba te ata miso eza komona te ata kuluba pamba boyibisa bango keno tika epi obelela te kabi leki nanga zwanga mais leki na olobi azoyebisa oboya yo ozoboya olobi nga na otikala otikala yeko na kosala natika ye na employe nga kozonga te bino bozala bolinga koloba mingi yango na bayafana oyelini oyina ndenge nini pe ubanda kuna ti awa yo moko oyi ndenge nini tamba yo tika nga bino bomoni te nango yo tiko ko adresse ndako na biso mona bosani yango te nana yo tiko kasi baweli ni yebisa biso na eloni eleka baboni nini baweli ni tanga na ndako lo ba Jovier za mobile mabe bino bondo ndima yena nkutu apart na nkutu ka oyo utoleka o combien de fois ye Jovier na sala nga ba avance tina omona nini alinga ya osakanela nga pa moninga ke na komi aveugle ndalinga ya osakanela nga bien bayebisa aveugle nga eza elibela te ntango olobaka alinga asakanela yo olingo oyebisa biso aza pe mwana mabe olingo oyebisa biso mobala ndeko na luka makambo kasi sikoyo moto alukao makango abeba ye na mwasi azongi yo sikoyo otikala yini yo atikali ngai yo na ye te mama fo ozala mayele yango bazala yango fo ozala mayele d'abord ekufeli ya miso na oyo nayebaka te ezalaki ndoki eyebana te obela ni tension ni problème ka bato balamuki na ntongo boye akomi aveugle kindoki famille na bino ne papa na bamisanga nyonso boyo otsonga na nzoto na ngai bino mona baparent nanga bobola sanga bolingo kasi yo moko telema na bapriere okata biso balieni bino botelema te pwana kata biso kutu basala mwana obela bo baparent bakutu mwana akota ta priere te me baparent bamateli bangomba biso ezomona nde kaka munoko baparent bamatile yo ngomba ntango ozalaki isiko okende osalila makambo neyo bato bamatilaki yo ngomba te ali miso esali yo biso nde bato ngule yo kibwanga tupoto okende bamatile yo ngomba omweni walobango otika makasi ono okufa nakufaka boipetikisa yo mwaki ndumba oyuki miso eza komona te kaka mwenaka kaka oza boye te ti suka vina
siko raison valable ya leki na yo oyo babebani na mobali na ye leki na yo alobaki mobali aza mabe yango babeba mabe yango nini katongi toyeba leki no expliquer mabe yango te yo pe expliquer mabe yango te siko mabe yango eza nini mais so bato baoswana koyoka te oyokaka bien na lobiti mais yebisa biso oyo oyokaki leki no azoreklame nalala na mposa ya toilette oza mposa nini otika nga ya toilette oza na fasi ya nani siko pona kasi nake etika buni mbaye boponana biso mibale toponana nayoki solo moko oza na fasi ya toilette alobi abi biso mibale toponana siko mama na okenga mona omo yo songa naza tokoyebisa no mpe papa nake etika kuna. On sait très bien, quand ça commence. Bonjour. Tu peux prendre place. Je pense que tu dois dire la vérité. Vous m'avez drogué. Moi, t'es doué. Milo. Milo. Benguyo Milo. Regarde-moi ces garçons. Quoi? On va parler dans les calmes. On va parler sur quoi? Davina est là-bas, t'asseoir là-bas, laisse-moi tranquille. Je ne mets plus dans vos histoires là, les enfants. Tu vas t'asseoir chez Davina là-bas. Je suis désolé. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vais tout expliquer. Expliquez. Je suis tellement abattu. C'est quoi cette histoire de drogue au fait? Je connais ta mère. Oh. Tu? Dis seulement que tu travailles chez Je moi. te connaître. Connais ta mère. Au nom de Dieu, je suis sincèrement désolé. Désolé. Gaïna qui n'est comme ça là. Des jeunes n'y sont pas comme ça là. Maman na yo engaganga. Na bandi ko ça. Chaque jour, elle était là pour nous accélérer. Parce que tu ne travailles pas. J'étais clair. Yakoyebi c'est entre moi et elle est simbaté parce que Aza âge mon maman nanga. Je parlais de ça à mon ami. Je parlais de ça à ma famille. Quand je dis la famille, un jour je parlais de ça à mon père. Écoute. 2 fois je te parlais, je te disais, c'est toi que je veux. C'était une manière pour moi parce que c'était tellement kilo yako expliquer yo. Soka boya kangana yo. Eza poya lukanga. Mais le plus pur de toutes choses, oetini nana lobao. Comment ta mère m'a emporté une plainte? Je te jure, chérie. À corrompre. Mon ami. Ba droguenga. Poye banzo tonanga. Tant que simité. Et la vérité qui sort aujourd'hui. Que c'est mieux ça n'a dit pour moi ça c'est binanga. Nalinga yo. Nalinga yo, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Ozunine, je n'ai jamais su que Nalinga de l'autre côté. Écoute madame, ne me pousse pas. Yarobimisa biloko za nga libumona. Na maboko. Tu as l'âge de ma mère. Je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais dragué. C'est quoi le problème? Rassure-toi. Il y aura un témoin avec preuve.
État limité. Encore on a l'état. Pas preuve ça. Moi. Tu m'as cherché depuis le bureau. Tu m'as même embrassé. Je t'ai jamais embrassé. Je t'ai jamais embrassé, madame. Tu n'as même pas honte. Pour épouser ma fille. Je t'ai jamais embrassé. Tu flirtais avec moi et puis tu es venu maintenant chercher ma fille. Écoute, non, je ne pouvais pas te pardonner. Merci. Oh. Je pense, prépare-toi. Le quoi la justice? Davina. Oyo ça dans mon. Davina, c'est pas de ma faute. C'est logique, merci. Davina, c'est pas de ma faute. Attends. C'est pas de ma faute. J'ai ta grossesse. Attends. 1 minute, pardon. Tu sors avec moi. Oui, il n'y a pas eu de écoute, je n'ai pas de limite, madame. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite, madame. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je t'ai jamais touché, moi. Je t'ai jamais touché. C'est quoi le problème? Je veux pas de Ozolinga quand 500 na moi na ngana step c'est que yebisa moi na ngana je sors avec toi ozolinga te na comme na kanda ko zo simba soutien ta ko mi passe ni ko na yo ada tu es qui toi tu es un ange de lumière ou bien tu es c'est quoi on te consent 500 na moi tu es un ange mais tu es un diable ou kabolanga na Davina pour rien c'est quoi ça? Oh, Kabolanga, pourquoi? Hein? Il doit y avoir en avance pour dire n'importe quoi à Davina. C'est trop dur, ma fille. Mais on ne peut pas partager un seul homme. Ma fille, quoi? Tu peux tuer mon fils qui est dans mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, Davina, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, ma fille. Calme-toi. Mais il y a quoi? Mon Dieu. Jésus. Davina, ne fais pas ça. Davina, s'il te plaît. S'il te plaît, Davina, reste là. Reste là. Oh non. Pardon. Où là t'es, Mariam? Où là t'es? Oh. Ça y est, on va venir. Christa. Bongo nga longo yo longo moni o mabe. Bongo ni yo longo nga. Bongo ni yo longo nga. Tika, toza ndako ba mama, to vana. Moni bozoba nyonso nga no to sala. Soko ko bosa la ngote le longa mono e biso Miriam. Sale fort yo no ganga po no banga so lo roté. S'il faut pas nza ba tout le monde a tiene que ça ba o nga no to sala. Je suis prête. OK. Le long la zone na ndako ba mama à cause de toi. Oye bien par rapport à yo, à cause de moi par rapport à quoi? Yo ka soni ndo zabo wande kona nga. Ngana to ko continuer ça vous zoba wana te. Na ta normal luka mo bala yo. On sait sama ona na kuzoba nanu. Le ti le na mitu na sala ngo poani. Na ndima ngo poani. Les aba sentiment na ba délire na nga na po. Sans en besoin continuer que luka ba fi ba se be libanda. Ngate. Lesbienne ni. Alobi na yo. O yana kuna na ndako nga libala o créer ba trouble belé. Yo kan seni. Nga oni ngale na boy ba sentiment yo zana oka pona ba basi wana. Moi j'aime les hommes. Tilelo na zana bolingwa j'envie ma casse. OK. So yo za mo tema no zaka ba basi ke oluka ba basi bana. Plus jamais chez moi. Et puis so pe image on so kan nini. Aveugle au filmement si les gens na réunion ba nini wana nyonso on ba zo mokano na kanate na local les gens na réunion nyonso wana nde ça na aussi sa tête mkorotika ko gangela ngati na aussi sa tête na gangela nde na lingi o pexana na gangela nde na lisi fona pani sa monde jene ezamba suka okinga ezamba suka
komekaka te mpo mokonzi ata liboso bato na salo des arts ondima te nayebisi mpo nde nabe boye na miniti oyo nakosala mabe oyebi okamanga fio donc yo puisque ozino bende odasi bande oganga be fio ngai oyo kutu ngai oyo na rappelo ata jour moko na biso totiko boyaka te lelo yo limo olakisanga niki yo nde butu babalaki baonoro epa mobali moko balibungamela masanga mingi nde yo lingo yo olakisanga nini donc otikala ozala aveugle te nazala aveugle te nazalaka bondongo omonanga normal madame oza ndoki nzambe nakosi yo toza ndoki opimbwaka na butu yo ndoko oza boye donc mayama oyaki na ndako na nga libala obomela nga libala ezalaki mission na yo na comprendre maintenant je comprends tout parce que oza mwasi nanga mwana mwasi no te na ndeko na yo tu fais cet effort là d'accepter que je suis pas ta femme nga naza ndeko na yo na boyi misala wana na lingengo susu te oki nga na ovandisa papa na mama na oyebisa bango et puis je veux me libérer de toi par rapport oki kisa moyebaki na bimi et ça qui bimi c'est l'amour oyo nanga to ba oki ndoki te c'est encore en fait c'est l'amour c'est pas l'amour on va pas l'amour jamais carrément ça l'amoureuse Osala Priska Osala j'étais juste naïve moi j'étais naïve mais on nous soit la tête toi tu connaissais moi ce que tu faisais moi je ne connaissais pas le nom est naïve j'ai compris que j'étais dans l'erreur maintenant je te dis je me libère de ça je ne le ferai plus jamais. Madame, tu as accusé Ada qu'il a tout créé, qu'il a tout inventé pour te salir. Et que tout ce qu'il avait raconté, tout ce qu'il avait dit était faux, et que, je sais pas, que tu n'étais peut-être pas aussi enceinte de lui. Je t'informe que tout à l'heure, là, je viens de recevoir un voice de Dacosta me disant que toi, tu avais organisé ce jour-là, tu lui as remis l'argent, tu l'as corrompu pour qu'il soit avec moi. Tu as même financé la voiture là, la voiture qu'il a achetée pour moi, la surprise là, ça venait de toi. Donc, si madame a fait ça, c'est que madame voulait m'éloigner des Ada afin qu'il reste en relation avec lui. Madame, tu m'as créé toutes ces scènes. Tu as fait tout avec intention. Tu as prémédité tout. Pourquoi? Parce que tu étais amoureuse de Ada. Parce que tu voulais pas que je sorte avec ton amant ou l'homme de ta vie. Ok, ça je te le concède. Mais tu aurais dû réfléchir ou encore me dire la vérité dès les premiers jours afin que je sache et que je me mette de côté et que je m'éloigne de ta relation avec Ada. Mais non, madame s'est crue Dieu, déesse, le maître du monde. Madame m'a manipulée. Madame est allée jusqu'à tomber enceinte de l'homme, du futur mari de sa fille. Et madame osait me torturer moralement tous les jours. Me dire de laisser le gars et que tu l'aimais pas. Ok, tu me diras encore quand tu as rêvé de Ada, quand tu gémissais le nom de Ada et que tout ça était faux. Tout ça j'ai créé. Anyway, mais je t'informe que en tant que personne, en tant qu'être humain qui a des sentiments comme toi, des sentiments que toi tu n'as pas hésité de faire pourrir, de piétiner. C'est bon madame, tu as gagné. Mais je te dis que, je t'informe que tu as gagné la bataille et non la guerre. Parce que dès à présent, je te ferai pourrir la vie à ma manière. Oui, oui. J'ai des armes aussi pour te faire
payer, pour te faire souffrir, pour te faire pourrir. Madame, je t'informe que je t'emmène en justice. Je te traduis en justice. Pour ce que tu as fait à ce garçon. Oui, il va peut-être te porter plainte. Peut-être qu'il n'a pas de moyens pour financer cette plainte. Tu te crois fort, hein? Tu te crois gaillard, hein? C'est ça? Mais je te rappelle que tout ce que tu l'as parce que je suis ta fille. Hein? Et je te rappelle aussi que j'ai plus de 18 ans et que tout ce que tu as m'appartient. Ok? Madame, je te porterai en justice. Je te porte plainte, je te traduis en justice. Et je t'assure, crois-moi, tu vas me le payer. Je vais te voir souffrir. Ce garçon que tu as violé. Et jusqu'à aller. Donc tu as calculé ta petite période. Toi, tu as réfléchi à moi, tu me dis rien, ok? Tu prépare-toi, madame. Parce que tu seras face à moi en justice. Tu seras face à moi. Tu vas me le payer. Je vais te voir souffrir. Je vais te faire souffrir tout le jour de ta vie. Je mettrai les paquets. Toi, crois-moi. Rendez-vous dans quelques jours. Rendez-vous en justice. Maman, franchement, je suis fatiguée de tout ça. Ça en est de trop. J'ai supporté mingi, n'a pas mingi. Si on a banné comme maman, maman, je voulais pas que vous ma cambo nyonso. Mais Myriam a abusé de la confiance dans moi, n'a pas qui abusé de la bienveillance dans moi, abusé de la moitié de ma maman. N'a supporté mingi. Les longs man a zongi nandako, mais c'est à cause de Myriam, boye bien monté. N'a perdu les balles, n'a ndimo supporté ma bêtise na nyonso. Surtout comme il est le place comme et ça parce que elle continue dans ma cambo ya ebi keza mabe et ça les cas entre ngana et maman les longa na zonga na ndako na kena libala na vanga na zaina mobile longa na kuta nene na linga ki shopi na motema na nga mobimba mais ndima mboma libala na zonga ah maman boyebi raison te na boya qui ko créer trouble dans la famille mais la minute makambe comme en tout cas dans bombe de l'autre côté je suis prête. Attention, parce que tu as mis là, pas le banabo, mais parce que je veux plus de ça. Si on a dit qu'il faut continuer, on continue à monter. Maman, na songa ah, tu n'as pas dit comme na kumea libala, si le lona lobana kini. Mais le quoi pour ça, parents na otita na bana. Mais rien malini kotika na kimesti. On continue la vie qui décide jusqu'à quand? Papa, vous avez bien, vous avez mis rien de. Depuis tout ça là-bas, depuis Myriam a un chapeau, moi je ne savais pas. Depuis papa m'a kamwana te ana zaki mo mike. Myriam a force nganga na to koma moi tina mobile na ndako. Moi je ne t'ai pas les idées na uta na ba makamu na place a uta na mwana. Myriam a komisa moi tina depuis na zala moi mike maman. Non si maman ti mkoni. Na koli ndamba tani nga grâce na bali ala nanga tina ndaku na nga libala lelo ko comprendre na teni ni ngo ba dosa la keminga ma panda nga téléphone azongisa boy azikisa bilamba nga ezaki ba suwa na ya buso bazaki na ngo et moi depuis que ça vie mon quoi bien été ba si on ko continuer na vie on a té na simi na bina bala na kata na likamba ngo mais le quoi ya linga ngo eza bina ala nanga tina ndaku na nga libala ke na bomela nga libala na zonga awa. Et aujourd'hui, je suis... Ah, Longwa. On s'en sauter. On s'est accéléré, peu maloba. On lingue, tout le monde a accéléré. Tout continue, accélérer. Facile. On me dit, moninga mona mabe, yonde mona malamu. Et là, quand on a le bibo banda, pour moi, on a l'air de Myriam Ayakia. On le bat pour nani.
nga navandisa yo awa natuni yo au juste problème nini yango ezaka yo na Myriam boswanaka kaka oyo alobaki Myriam koswana na biso esala bino mpasi biso moto oyoka yango mpasi te oyokaki yango elengi eza vi oyo yo mpo olingaki kokondani moninga te bahomme animal abomination tozomona bino bana joka bowana bino bana te nalingaka na yebo juste eloko nini o Myriam alinga yo olingaka te eloko nini oyo olingaka te Myriam alinga yango esalaka boswana olobaka rien lelo ndo oya koyebisa biso yanga mobali no pa yoki soni koya kutu koya koyebisa biso ke libala nalingisi mwana na bino te pota makamba ayoki yango soni napesi mobali no raison atanga na oki oloba biloko wana te na oyoka soni do yo ndo ozaka na ndeko na botikalaka na bino ni osala na bino makambo na bino. Mais maman, moi je voulais plus de tout ça. Moi je n'ai yango na ndima ekobala. Puisque kanga munoko na ko salo mabe. Na ko salo mabe nengo fandi wana puisque kanga ka munoko na yo kanga. Bano ngambo kona kuti lozo kuluka nini pona vina ngai lozo luka kutianga wapi. Puisque zui nani? Puisque olandi nani? Eh mama nuna za poete nani? Mwana malamu akolabora na mama na ye tango mabe ya kifalo yebisanga mama mwana oke kozwa etala kasi vivo ya bandina nga Priska okoli vi wana okomi mukolo tina ndaka libala na vi wana Priska yone ndeko na ye lozo tikala kapeni nui kanga shipende kusema lozo lubanga kaka soka ngana lubi boy oya lubi le oya lozo kinama. Pourquoi mutima makasi boye? Myriam ayi awana c'est quelle éducation azaki na Angeline. Yona Myriam biso tuzuzwa bino ki tuzokolisaka bino bande na biso ya basi lozo kolaka ya kulanda naka njuka bino moko na se lozo sala kama bemboko oyi biso baboti musa tuyibite pourquoi lozo lukaka bino bana kulukaka kubemisa biso bafali moko boyi biso tuyibite mobali uyeli kolakisa mobali ya Myriam tana mobali ya na ba geste mabe Myriam va faire voyager à de Turquie yo yikusa boy zuka ezala ki zuwa ye buzuba bino nyoso bosala na ki bazuwa osomona kazuwa ninga pasola ki so ipe panja ko telefone poni yo posala ki na boya kinango yango mona na nzima eko mafia baba yako mana komi kuna na mafia baba yako yo mafia baba yako yuki na tikala olingango isuste enga longwa ja mafia de mama ya pour dire au revoir na nyoso bane koleka ame Myriam alandinga tikuna Myriam akoma tina niveau ya ko filmer Jordi na mbetu pona olatanga que Jordi ata mobali mabe mais kasi pa panja libala na bino po bolingo na bino continue mama na yeba itenga pona nga Jordi a trompa kinga na ina mwasi donc monenga la zoninga ndoka awa makambo nyonso osala wana biso tovanda toloba ke Myriam aza aveugle Myriam atikala osala aveugle te lobi nga na to discuter a makambo oyebisango monake mutu amonaka atikala oza aveugle te acreye nyonso nanga pa vana ya ndako nanga asalelanga bazuwa na ye ndenge bande kocontinue osalelanga bazuwa bandoki bino mibale omonde bozana na moni nanga moto akolinga te na yo onga na boti na Myriam mwana mobali nanga boyaka nde moko boza nde moko nango lobali bavia ya mama continue vie na yo bavia ya mama ya bandoki Priska bavia ya mama ya bandoki bavia ya mama ya yo pesa ko yebite tika mama tiko kozo za aveugle te oyebi déjà ozala na aveugle tika kokuna pourquoi uzala mutima mabiwi papa na biwaka kaka na lelo nazosala yango longola bilamba nazosikote longola bilamba yo awa s'il te plaît bima mwasi na oyeyo omoni mwasi na oyeyo bobanda totala messieurs dames mwasi na yo yeyo okreye bascenario obomela ye libala na ye obolingo na bino longola totala bino nalubi lolongola osala nde bosala oyi boyi seki na ngai soki tuzana mama ndi bino luyaka koliongola biso longola bilamba bosala wate oyebi lelo ke bozaka mwasi na mobali tala ndengu bebisi libala na yo tala ndengu bebisi libala na yo Myriam papa mpesi kapimba omone kinyo asa muvyondo mtoto kiloko mavi yako weye aveugle
Yo ozali aveugle. Pourquoi tu kukoma tina niveau oyo? Donc yango mukolo yiba yaki po lukula batika yo awa yo oyiba te ozalaki no kumona biso. Ozalaki no kumona biso zo luka osimba ngana tolo po ngana mone ndireke ozolinga oyeba soko simba puisque uza mutima mabe. Et puis vie on oucha. Miriam uza mwana mabe. Oye obanda pia on a gêné. Miriam uza mwana mabe. Tu m'as déçu franchement. Et oh ngana kuluba na yo Miriam. Par rapport à nyonso oyo ileki. Lukola yonde mutu monte scénario imubimba po plus kazalaka na ndako yemo. Kuyana yo mutu yana caractère wana. Kubanda lelo. Ndako ezali ya kufungwa mafungula. Kama taka koyo koko kukamata. Lukola boma ki dibala ya muningo kanisa ki yonde mutu bakutika yo kuna. Yo wana pe babenga ni yo lukamata na yo piska. Yo bomba kitangu mulai yo bombi. Yo bombi. Na yo bombi. Bisengo na ngozo kana muninga no mwasi. Alors, yaya, binomi balé lozali les oiseaux de même pramasi. Lozali fufu di même bad. Lokota, lokenda busa, lobota lobota. Wana pendanga mutu na tombiri bino. Lokenda omoni passion bino lupesi ngana mutima. Lumoni loko ibino losali ngai. Lumoni passion ibino lupesi ngai. Bana mabe. Ngai na lubike na boti mwana mususu di banda kala. Na sangisa yina oyo yangai na buti na kati endaku na mwasi nanga. Lonzala bandeu. Zoka lo yokusala ngaba kamu ya pas. Yanga mobali te. Na yanga mobali te. Papa. Pardon. Papa. Ndia takosala ngabo te papa. Papa. Mama, papa. Arrête de m'harceler, s'il te plaît. Arrête de m'harceler, s'il te plaît. Tu pensais que je blaguais avec ça? Ma fille, je sais qu'il n'a pas fautif. Tu aurais dû réfléchir. Pardonne-moi. Quand tu as tout manigancé, tu sais que tu as joué avec les sentiments de gens, les vies de gens. Toi, une seule personne. Tu avais ton temps de gloire, madame. Tu avais ton temps de gloire, n'est-ce pas? Tu pensais que je blaguais quand je t'avais dit que j'allais te pourrir la vie? Madame, ce n'est que le commencement. Je veux te voir derrière. Je veux te voir en prison. Oui, je t'assure. Hein. Je t'assure. Toi, tu verras la prison pour ce que tu as fait. Pourquoi tu m'es mêlée jusqu'à Seigneur pour ma fille? Tu n'as encore rien vu. Je t'assure que tu n'as encore rien vu. Milo, j'ai supporté. J'ai souffert. Je fais des nuits blanches. Parce que tu as sali. Milo, tu t'es rendu compte quand tu allais jusqu'à tomber enceinte de mon homme? Tu vas me crier un autre Ada, c'est toi qui vas me le faire. Cet enfant qui va naître, ça sera quoi? Explique-moi. Tu as fait ça pourquoi? Tu voulais tellement... Tu t'aimes tellement, tu aimes toi-même. Donc tu voulais seulement avoir quelque chose dans ton corps, justement parce que tu voulais pas... Quoi? C'est quoi cette scène, Milo? C'est quoi cette scène? Quoi, tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Qu'est-ce que t'as? Tu as du son? Tu as du son? Maman, l'hôpital, ma fille. C'était pas ma fille.
yango naoteka de verre yango oyo mbongo yango naoteka olali naoteka zaza nazongisela pecango mbongo na ye ye wana libanda azongisele mbongo na ye naozongisele mbongo na ye tekela verre moko mbongo ozongisele nini mbongo ndilasa tekela nga nguba nga so ando yiba ndenge tekela nga verre moko tekela verre asa tekela nguba nga o sko azo yiba ke kolia tekela nga verre moko muta osomba ye wana temi wana j'ai une très Andrada pourquoi pas les oeufs maman arrêtez ça papa pesa mbongo nga pesa ngai mbongo na o pesa ngai mbongo na sango ya bien Zoma. Ça c'est mon abat, 1000 francs. 5000 francs bat. 5000 francs bat. Nation c'est la petite un bon naé. 5000 francs bat. Oh. Bon bon tu. Ça me fait 5000 francs. C'est là t'es papa non plus. Oh. Kende kai. Longal besoin de ba ki mo tati. Ka ko yi ba vi. nasengi yo te ada yiba kasi bapesa ko bolinga te yo so yibi ndezaka bien yiba na miso mwana yiba na bina oyiba to nazoteka nateka mabe nazwa mabe siko nasani savana naoteka lisusu te zongisa mbongo loba likambo malamu yena non banda bino bata malamu nga moyibi beta lisolo makambo eza nango ada tika yiba ada liango nyoso ligume yesu nene liango nyoso so tiki mbangu ba moko na so bango nyoso olekisi osinde ke ndeli nzamba so Davina akanishi mo Merci. Lobby. Ok. Photo que vous parce que la tribunal plutôt. Il y a mon comprendre. Maman m'a dit que c'est mon bébé à comprendre. Et puis, Davina lobby. Maman a violent là. Mais oui. Si. Il y a un viol. Viola yo. Bah viola moi la moi si. Bah viola moi la mbal. Enfin moi mon qui pas maman violé. Bah viola moi la mbal. Et ceux qui va violer moi la mbal. Et ça viol. À ça que le consentement a été. Il y a surtout maman il va au samba. Parce que l'autre va témoigner. Mais tout que non. Bon non que n'est pas. Mathieu. C'est une bonne nouvelle parce que à Benginga à comprendre là, il peut expliquer mon bonheur. Papa, j'aime cette fille. Qui? Et bon, c'est comme bon. C'est bon. Ada. Ozong Simbongo Ada. Ada Ozong Simbongo Ada Mbongo. Na reyo na buka kitata na reyo. Ngakatela buka lopango. Nakatela buka lopango. Bazalo. Na reyo buka kitata. Atore. Buka tatango na. Ezaka ndeni buka kitata. Héritage. Kimoyibi. Donda za le fazo mbongo na ba corrompre mbongo na mabe azwa ngoka ya peso. Ada ti même pas. Olingaka papa te Ada. Est-ce que vous avez quoi aussi? Na miti ya singa na kingo pona kufa. Pasi le kinga ye. Na loba nini? Ada. Mbongo.
otikali malheureux vino mokili. Sans effet. Nandenge nini? Sans effet. Nandenge ni yonde ko malheureux ko iba bamba nguba. Na yete. So kufuta kundi yo. Bosa na kufa. Kufa. Ada. Papa kini no talika. Zongela mbongo. Ok, pas qu'un journée. Ada. Ok, pas qu'un journée. Ada ngamna banonga tata zongela mbongo. Matérialiste. Otalindaku. Yo mo bon sanga muto mwana aso mo mo ibe mama na ko pe pape aya peso bon sanga ndaku yo kutu vanda na kipa kote yo na ki vers wana nguba no na teka kit na landi na yeba kit oui na yeba ko teka ko lie mbongo tata zoba na yeba kiyo Comment na yo na comportement na yo, je n'en croyais pas que koki okoma na niveau yo sala makambo wana na téléphone. Mais comme ça venait de ma soeur, j'étais vraiment, je ne savais pas comment me partager au fait. D'une part, je voyais une soeur malade qui est aveugle, qui n'arrive pas à voir. Abimisi loko ya mutu boy oyo azana ba capacité na nyonso. À ma place, on n'a que agir de la même façon. Je ne suis pas venue pour me justifier. Je suis juste venue pour te demander pardon. Pour te dire sincèrement que je suis désolée. Tu viens de dire tout à l'heure que voilà, Zaki avec l'été. Oui, aujourd'hui, on est vraiment surpris de voir comment il y a moi aussi au Kamabé. Parce que j'aimerais que tu me répondes. Ma soeur n'a jamais été aveugle. Atikala aux aveugles. Le scénario n'y en sortait. C'est une aventure. Non, c'est l'aventure. Pendant combien de temps? Je sais qu'elle est aveugle. Je sais que j'étais fautif. Le roi l'image et bien qui est longue et qui conscience dans les autres prochaines. Vous avez totalement raison. Je suis fautif. Tu n'es pas fautif. Tu n'as jamais été fautif. C'est ma soeur qui a tout organisé. C'est ma soeur qui a filmé. Et ça y est, ma soeur Azaki aveugle à Salango par jalousie. Elle voulait juste pas que Ngana yoto zala. Ndenge na ponaki option yo lukakobala na yo. Tu sais, na sala erreur et belé na vie nanga. Na sala erreur et belé na vie nanga et tout ça là c'était à cause de ma soeur, c'était à cause d'elle. Ndenge monenga na zoki option wana yo ndima obala na yo, elle n'était pas d'accord. Elle a voulu à ce que ngana yo tozonga na vie moko o ezaki ya ki lesbienne. Je n'étais plus d'accord. Nakuta na mobali. Raison pour laquelle okuta inga neta wana nazaki na ebi mobali c'était parce que mobali na nga ya liboso c'était une femme. J'ai dit que ça l'a choqué savoir que tu as été en couple, tu as été mariée à une femme lesbienne. Aujourd'hui, vraiment mis pardon de ne pas avoir l'occasion ou bien le courage de bisayo vraie vie d'avant. Je voulais pas. Je pensais que tu avais ouvert ton cœur. Pourquoi il y a ça la vérité non sur lui? J'avais juste peur que tout le temps. Tout ce temps la mission sur tout notre temps on doit aller avant même tout malade. Parce que tu étais tout près de moi. Tu me parlais de tout, sauf de rien. Et idem chez moi. Vraiment, c'est au jour que ton cœur s'est décidé de dévoiler ses grands secrets. Après ma malégance, si je savais au moins cette réalité, je n'avais pas voulu permettre à ce que ta sœur puisse venir dans cette maison. Et voilà, elle a pris l'audace de tout manigancer pour qu'Abimisanga m'aide. Elle a vu ma nudité. Ça compte. Bien que je suis un innocent, mais ta sœur ne pourrait pas voir ma nudité. Alors on a si on voit déshabillée, on voit quand sa photo. Elle s'est déshabillée elle aussi. C'est quoi ces mauvais cœurs? C'est quoi ces liens où vous êtes dans ma famille? Je me posais des questions. Est-ce que Kobala, moi si, moi si, je suis le premier homme. Et pendant tout ça, tu savais. Pendant tout ça, tu connaissais. Toi, au moins, tu savais. Elle est en train de faire ça parce qu'il y avait ça. Prisca. Ça sert à quoi de cacher tout ça? je n'ai jamais Où en sommes-nous maintenant?
Ça fait belle rête, je ne dors plus. Un bon moment. Boutou pour n'aller comme élastique. Pour n'aller comme là, dans le salon. Et si on a gagné sous 3 secondes après, on a fait on a mis sous. Parce que. Moi aussi, je t'ai pas tranquille, genre, je t'ai aimé de tout mon cœur. Imagine que l'on donne un tout ton cœur, je sais. Mais ton cœur ne m'a pas tout dit comme vérité. Tu m'as relaté ton passé. Mais tu n'avais pas tout avoué. Mais sinon, cela ne remet pas en cause notre mariage. Je t'aime toujours. Sérieux? Je t'aime toujours. Excuse-moi de t'offenser, même tout en étant inconscient. J'avais fait une alliance pour dire que Nzambe n'a pas possible. Mais consciemment, tu as été blessé. Et je regrette même attendre 2 minutes où le bac et Georges m'a fait ça. Georges m'a fait ça, Georges m'a trahi. Je n'ai jamais eu le temps ni les sentiments de te faire jouer. Je te comprends. Tu es un amour. Je te comprends. Je t'aime. Moi aussi. Tu m'as beaucoup manqué, chérie. Pas plus que moi. Tu m'as beaucoup manqué. Yo wana donc tangu yakane yao poti za yo zaka na mbona biso. Amona biso. Ata kobela papa bosa samba papa la. Yo va go mona ngaka fute. C'est quand on a fumé là. 2 1 0 ton sou. Il a fait des 0. Action. Penzo shobuna lui mukolo iboba yaki yo awo po batika yo ozala biso mbona biso. Donc yango zala ki na posa o simbanga na tolu. Oh. Olio. Yeah, tuko pokatele kanda posa. Tika mo. Tika mo. Deuxième prise, 2-0. Action. Ok, 2 1 0. Action. Ta flexibilité. Kota. Maman, ah, on a 4 vidéos. Nana Libanda. Yves, c'est ici. Libanda. Mais tout ça dans mon Yves. Briefez s'il vous plaît. Briefez un rapport. Par rapport à match. Ah, toi Libanda. Libanda. Toi, peut-être viens à Bichon. Maman. Attends, tu sais. 2 1 0. On peut te tirer là-bas, on a 16 heures juste. Bon, tu le fais dans la carte, c'est quoi? On peut te tirer là-bas, tournage. Quand on a quoi? Des films, mon corps. 2 1 0. Action. Maman, ce qu'on voit les bonheurs, hein? 2 1 0. Action. T'as été tous nous en Père, vous avez... Père, vous avez...
2, 1, 0. Action. Ah, mon senga, faut qu'on y va. 2, 0. Action. Faut qu'on y va. Tant on a senga, on peut s'en aller. Tiens, on les ramène, on les a dit. Zéro. Action. Moyibi. Soit. Moyibi. Zoba tata na miso mono kata. O kata sonité. Moi le maman c'est très important.